Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernion Sobozwami c'est Noela TV na pesi bino bambote nzambe na lola aleka kobomba pe kobatela biso la famille na yeli bino ba analyse oyo ezokita ezomata na ba tiktokers oyo ya ba ivoirien na ba ivoirien oyo basalaka ba tiktok na bango lolo bote biso nyonso toyebi ye Arcel toyebi ye Kimi pe toyebi ye bandeko ezokita ezomata vraiment tomonaka ndenge Kimi alakisaka Arcel azali copain na ye donc ezonginda kuna makasi ezokita ezomata Kimi toyebi ye biso nyonso ke azali copine na ye balingaki soki babalana mais congolaise na biso telema biso toleka na biso mungu wana mafuta tokenda kobebisa partout tokendaka olie topesa pe ata imere ya bien image ya bien na bamboka mosusu oyo tozokesangana na bango non mais biso tokendaka tomemi kaka makambo na biso ya bacongolais tokende kopanza tokende kobebisa lobi mosika bandeko ndeko na biso na nkombo ya Mera azali camarade ya Arcel azokende kosala songi epai ya Arcel mpona ya Kimi donc azozwa bainformation na Kimi azomemela yango Arcel azokende kotia bango songi or ke kuna azokende na Kimi azolakisa ye bolingo neti mwana na ye neti camarade ya Arcel ezalaka nango normal biso basi tozalaka bongo soki omoni ke camarade ya mobali na yo obe ya copain na yo okopesa ye confiance okobanda kosolola na ye très bien okozala susu na limite te donc azozwa bainformation ke azokende kopesa yango na Arcel yango bozomona ke Labaron mpe akotaki kuna na kati ya life na ya lolo bote asalaki akoti mpe kuna mpo apesa point de vie na ye pourquoi pas tozali biso nyonso baafricain soki kuna engindi bawana kuna mpe bakotaka ndenge engindaka na biso koto bacongolais na bacongolaise bango mpe kuna baivoirien bacamerounais bayaka mpe kointervenir bayaka mpe kopesa point de vie na bango sikoyo Karine mpe telema mpe alingaka mpe Kimi alingaka mpe lolo bote Kimi akobenge fo ezala tante na ye parce que Kimi azali mwana ya général Makoso si je trompe pas ou bien leki na ye yango siko Karine mpe azali mpe ka ayebi ke te baoyo mpe bato na biso ya réseaux sociaux ake mpe kopesa point de vie na ye bandeko nazotiela bino yango boyoka vraiment bacongolais biso tozala na balimite tozala mpe na mwa soni na bamboka mosusu tokenda komema kaka soni te ke congolais azala kaka moto ya songi congolais azala kaka moto ya baproblème bisika nyonso akenda kobebisa kaka te baimage na biso mpe tokende tochangeaka mpe image na biso na bamboka mosusu ezala na bamindele ezala na baafricain mosusu ata image ebima na biso ata baloba mpe ke non congolais abongisaki ezala kaka te ke congolais abebisi congolais asala kaka mabe nyonso kaka likolo na biso te eza mabe bandeko nakotiela bino yango na kosisa kaka na suka mpona clôturer bokoyoka ndenge Labaron apesaki point de vie na ye mpona Arcel na mpona ndeko na biso oyo Mera donc alongwe ne Kinshasa ake kuna mpona atia songi ya bacongolais ndenge ezalaka ndenge batiaka bapilipili bamungo bamafuta akende kokabola kaka Kimi na Arcel oke bazalaki na procédure na bango ya libala tomonaki biso nyonso biso tolandaka bango nga kutu nalandaka bango vraiment ndenge Kimi azolakisa basak oyo ya Arcel awuta kosalela ye azolakisa bacouleur soki olingi okomande ya noir ezali donc ya pembe ndenge bando lakisa basaki ya fête donc bazalaki mpenza na procédure ya libala mais babebani na minute oyo donc nazotiela bino yango boyoka ndenge Labaron mpe azopesa point de vie na ye la famille bozela un instant fona fungola telefone mpo boluka koyoka donc na kosilisa na suka bino bolanda ndenge Labaron azoloba la famille on y va. Ouais, moi je vais m'adresser à Mera parce que je ne peux pas même l'appeler papa. Et comme il est congolais, je vais parler à Lingala. Parce que c'est la honte. Papa Mera, c'est quoi que ça va tout sonner? Olongwe déjà dans Tina Congo drapeau mboko ke no mboka bato o memi kindumba na bino ba congolais pour que ça va tout sonner kuna. Papa.
na age na oke osaki mukala ya mwana wana boni basoni boye papa baya kokanga nga capture pamba na français ngo ekende zonga nini ngokisa bato basoni boye yoki ndumba limwe bokosoki son ate do yoko mosola na mwana na kimi entre temps na ba makangu ya harcèle na par-ci par-là kosola na bona ba privé ko benga ba ma fille anini yo moko bota te yo mona mwasi na relation en distance ka lokwa nga na pape vi likambo nini yango na bana bato basoni boye soki likambo mabe ebimi eyaka kaka congolais likambo malamu eki obima te na rapport na biso mpe baloba peke mera wana akendaki kuna botala mosala asali na baconseil kaka kisongisongi na kindumba oyo okei nango oyoki obimisa voice akimi meka na okobimisa me ifaki obimisa ndo engaki oyeba biso na baanalyse yango boni basoni bodo yo na age no mokolo bongo oenregistra mwana na mokie ozotala tete ke mwana na mama te yo soki kimi te biso toyebeli yo wapi kaka na kongo yango yo uti twenge toyebeli wapi mosusu mpe yo axel nini yango koprofitaka nsima bana bato papa nga na ebelaki yo comédien na ndo tala okuna epa ya jojo kaka ke ingratitude osele jojo olongwe na Diana Buli lelo komi na mwana ya mukie obando sele bazwa makasi na bantala awa batu nyonso soyeka mobali ya mati na live ne yo zuwa makasi biso so tozokotelo tozokanisa mutu nzokande molai ya pamba ba 1m90 so ba 1m ma fianton ka na Congo wana oyo ozoloba oza na fi moko na Congo oyo continue base en tout cas yaka lokwa yo profitaka nsima bafi fi o mbalo oyo so otie na Congo o aza na longo tozo zelo na RDC. En tout cas, la famille Bolandi wana ezali la baronne, vraiment la baronne a bomi penza atumbi moto kuna pona harcèle bosi Bolandi nande kona biso meranga penza merango na yebi ete vraiment na yo kaka ndenge kaka ezokite ezomata awa na makambo ya harcèle. Donc boyoki ndenge la baronne apesi point de vue na ye asiliki et tout parce que vraiment biso bandeko na biso ya mibali tozalaka vraiment na dignité na biso vraiment tozobungisa yango tozocomprendre te ezali nini yango penza. Oui harcèle na kimi bayaki na réseaux sociaux yango nalobaka réseaux sociaux ezalaka place te ya koya na makambo ya privé or ke makambo na bango soki ezalaki na privé bango basalaka na réseaux sociaux bamemaki yango te ke bazala mwasi na mobali na kati ya réseaux sociaux balinga basilisa yango peut-être na privé elingi ekoma boye te balinga basola yango na privé elingi eselela kaka kuna du fait ke nyonso bayaki nango na réseaux sociaux balingani na réseaux sociaux donc ezomwana ke libala réseaux sociaux esilaka kaka na réseaux sociaux bolingani na réseaux sociaux bokabwani na réseaux sociaux c'est ça kuna tante na ye pe aza na réseaux sociaux papa na ye na réseaux sociaux ye moko na réseaux sociaux mobali na réseaux sociaux donc bazopanza ngo nyonso kaka na réseaux sociaux bandeko ete ya biso soki boye na réseaux sociaux boya kaka mpona kosala baémission boya kosalaka baanalyse na bino ya normal mais oyo elaki ezali ke ya privé oyo ezali ya vie privée na yo moko ya baparent na yo ya yo moko vraiment tosalaka attention nango toyaka nango na réseaux sociaux te parce que réseaux sociaux ekopesa bino solution te au contraire réseaux sociaux ekopelisa moto bokozwa kutu solution même pas. C'est ça bozomona ngo ndenge barcel na kimi bakoti na banoko na ye na bapapa na bamakoso donc bango nyonso bakoti ebebi bandeko ete ya biso ete ya babino mosusu makambo ya privé etikala kaka na privé boya nango pardon na réseaux sociaux te la famille vraiment nazosenga na bino boya nango na réseaux sociaux te kimi aza mwana moko moke aza mwana moke ba 19 ans ou ba 18 ans si je trompe pas mais asalaka baémission na ye kitoko asekisaka na harcèle mpe basalaka yango bien komona bazokobina na bango kuna tomona yango mais sikoyo peut-être na bango moko balinga bafanda babongisa du fait que congolais akoti na kati amemi haine na ye ya kicongolais amemi songisongi na ye aye kopanza donc azozwa information ya kuna azokomema kuna mwana wana aza mwana moke azokopesa ye confiance hein?
sikoyo toza koyeba susu te nani akopesa nani confiance, nani akopesa mpe nani te confiance. Donc apesaki ye confiance ke o papa na nga, o grand frère na nga, o noko na ngai, nayebisa ye mpe baverité mosusu yo ozokende koloba yango na Axel ka mpo okabola bango après sikoyo kozwa nini. En tout cas eteya biso mpe eteya bino bato ya réseaux sociaux bozwa makambo na bino na réseaux sociaux eza mabe. Vraiment c'est Noela TV nazotika bino la famille bosabone bopartage boaime ekosala biso bien. Bye bye la famille.